Est-ce qu'on laisse sa famille naïe? Est-ce qu'on s'occupe de la banane naïe? Et au bout de la liberté naïe? Tout type de comportement. Lelo yo tout le monde a tu connais comment on a Mabidi artiste sur Mabidi na Jérémy bazaki ba pire tolo bango bazaki ba pire avant Mabidi zo mbasu o azwaki tozota la bango mais internet est la raté et lelo yo ba ma visibilité comment na moins facile na moins facilité mon pour internet paya. Mais bozo bomana yo kuno se la raconte na yo o pe kuno se la raconte na ye yo kuno za na musala na yo o pe kuno za na musala na esko bozo bomana nini yo kuno za boss na ndenge bozo luka nini se pe bozo bolimo bokele bo bomae tango pa okufa bongo luka so artiste mususu bo bokele bo maladi donc bozo sila na bino muta kotika la libende azate soki ezalaki bongo mais là ça va mais ezala ngo bongo te donc muta kotika la robot na mokilo azate c'est que tout robot roulage à boulevard azobela balobi King France Télévision même makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision même makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so to ba minte pour salande makam abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boloka masolo ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne na statement de ça la même émission produit Yannick Wenge yombi makato King France Télévision ni makato salande makato. Bienvenue na balandinio surtout ya King France Télévision chaîne nabino ya kitoko chaîne nabino bien chaîne epesa rabino ba news ya solo chaîne qui tara sur le terrain quel que soit wapi tozala toujours wana voilà on est là balobi bienvenue na émission nabino bolingara mingi analyse plus vérité. Ah oui, comme on a Redi Wenge, l'animateur de l'X Motolanko, balobi King France Télévision, Mama Boye, n'a habité, bango vraiment va rater quoi. Voilà, merci beaucoup, na confiance et fidélité au Bopé Sarabiso, merci na ba partage, merci na ba commentaire, ba komara bien, ba Bopé Sara conseil, na ba Bopé ba fingara, il y a problème en tout cas, et ça la Rabiso moi je crois. Merci beaucoup Nabino tout. Lelo analyse vraiment est basé sur ba artistes et comédiens, Yambo Nabiso Congo. Il y a un artiste et comédien au Congo, Maramozo Kende. En tout cas, chers téléspectateurs, souci Ezarara, moi remarque au Sali, na ba comédien congolaise, ils ont ça la passi makasi, ils ont ça la passi côté muso yo kakuna balinganité, côté muso yo kakuna bogeli muninga mbasu, place moko boya ya bien te, côté muso yo kamuninga bogeli mbasu na lokolo, côté muso yo AVC. Côté monsieur Rambasso à gauche, côté monsieur Babomi, comédien moko misu, côté mususu. Bolinganité bo le la nini, bo zape ba rôle moroté. Okuna joueur qui na nene okuna joueur par exemple qui peut dire na nene okuna joueur mutumo boya kel na nene bo za rôle moroté, est-ce que bo boka na malade ndenge nini. Si vous bogeli mutu a joueur par exemple qui peut dire na nene yo sala no pédé ça la rôle mususu. Si vous soka daé, vous monter ko tikimo perte mo bona na mboka na biso na artiste comédien to zangi mutu moko boy hein OK kuna boy poison OK kuna bolinganité to za la maclair to baka ba musicien to baka ba nini mais ba comédien franchement bolinganité à part bolingana bino te bolingi pe batu mususu pété ba congolais bino wana bomba ba fier ba comédien bomba ba fier baloleno moko boye na yebite sur les anini je ne sais pas ce maman aux aranini en tout cas de changer mentalité de changer comportement c'est très important pour te tomber la culture en bord la biso totika comportement ya ko boka na maladie totika comportement ya ko boka la bambasu ya ko tira na ba poison comportement wana uti wapi comportement wana e uti wapi
ba poison, ba mbasu, ba biloko boye, ba nini. En tout cas, ils ont ça pas si. Ah, tout ça, non. Artiste, la personne, mon nez, boubou, baba, monsieur, tout le monde a sauté, je ne sais pas, sur les années. Est-ce qu'on laisse sa famille naïe, ce Guillaume de Salian? Est-ce qu'on laisse sa famille naïe? Est-ce qu'on s'occupe de la banane naïe? Et au bout de la liberté naïe? Tout type de comportement. Lelo, tout le monde a, tout le monde a, Mabidi, artiste de Mabidi, na Jérémy, Bazaki ba pire. Tout le bango. Bazaki ba pire. Avant Mabida, zo mbasu, o azwaki. Na poison. Bazalaka ba pire bango mbale. Si on n'a pas un exemple, bozote ya biso nini na TV, tant total rabino. Beauté arabiso nini, beauté arabiso séparation. Ba comédien ya ba comédien congolais, ba acteur congolais, beauté arabiso séparation. Babilo bosalara. Basalara bien, Mabidina Jérémy et Dio na bango, ba tout ba bande ko séparer nango na niveau ya ko sakalate. Je peux dire qu'il y a des gens qui ont manqué d'Ioana. Après, Mbasu, Yamabidi, na poison à Zoaki. Les deux, tout le monde a sous Dioana, les sous-soutés. Amitié, on est à les sous-soutés. Tu as évité tout le banini. Ah, ils analyse plus vérité. Tu as ça la analyse, tu as fingaté. Ce qui est sûr, c'est que vous avez bien loco. Vous s'abonner, vous partager Kin France Télévision et na Maramunango. Le loyo, tout le monde a bango le sous-souté. Na yebité, na lobby dans le roté maintenant. Tout le monde a bango le sous ensemble été. Mabidina Jérémy, ba Dio wana, ba Kabwana, toloba. Retour na yotanga utari ne maladi ba jar moi bongo. À partir à wana Monelo na katika titi lelo ba yoka na le sous-souté. Pourquoi niaou? Que tu n'as jamais remona les sous vidéo na nenge santé à Mabide comme na Jérémy na nous te monate. Tolingi gloire na niveau ya rosaranate. Yango zo tina rapé biso to trahir ba baza pembe na biso. En tout cas, tu changer de comportement, c'est très important. Aïda Outake Olela. Moutoumoro Boya, ça c'est qui compte à Guinée Rosa, à Mona Bank Nyon, Sosogini, Sogini. À vider compte naï. Oh Kuna, Babokele Gembasu, oh Kuna, Poison, oh Kuna. Ce qu'on sait beaucoup de niveau de terre, il y a Nigeria wana. C'est beaucoup de niveau wana. Bobi, Bosanandeni. Hein? Si vous avez un niveau, on a un terre Nigeria, on a Hollywood, on a besoin de hein? Parce que la minute, on a habité sur un niveau, on a complexité, tu as la vérité. Parce que la bataille, il y a Tchoukouma, il y a Ramsey, il y a Barthé en Nigeria, il y a Internet, il y a raté, mais tout le monde a un on a CD, tout à la bango. Tout à la bango. Mais Internet est raté. Et les loyaux, ma visibilité, comment on a moins facile, on a moins facilité pour Internet payer. Mais bon, bon man, yo kuno say la raconte na yo. O pe kuno say la raconte na ye. Yo kuno za na musala na yo. O pe kuno za na musala na esko bozo bon man nini. Yo kuno za boss na ndenge na ye. O kuno pa za boss na ndenge na ye. Bozo tira na ba poison pour na nini. L'autre artiste moko boy, auto poison. Malgré le temps qu'on a comment on a été, parce qu'il y a un gars qui a biki. Neto ça na émission. À part le ngole boubou ne mamozo les gars, ils ont un artiste moko, comédien moko boy, o boy bipé. Auto poison. Auto poison. La mytho santé zongi déjà. Tout ça na émission, moyen temps comme on est asté. Bon mon na eka na émission. Artiste monene oyo yebi sur la taille comme on a yoloba orogolela kutu oroyo kana mawa
okoki kolela soko yo kiso na tangelo kombo artiste wana o aza na poison sikoyo bongo bokaka geno akufi bongo bokaka geno te artiste bo akwei artiste bo asali boy donc eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa na ba artiste comédien bolingi gloire na niveau ya kosakana te botika ba milimo wana botika poison botika ki mutema mabe botika ki kaniaka botika ki ngaine bango tout fo bakita tane bosala vie de loin a plus de 7 poisons soki 8 poisons na nzoto boza musala moko te muta muta ole sa famille na kwa na ye muta sala liboso porte moninga zate tala neng bosala artiste vie de loin et après bongo asa suna mba susu bobo kele na lokolo marqué na yogi mikolo ça va bozo lukanini bozo lukani sepe bozo bolimo bokele bobo mae tango pa okufa bongo luka so artiste mususu bobo kele bobo maladi bozo sila na bino muta kotika la libende azate soki ezalaki bongo mais là ça va mais ezala ngo bongo te donc muta kotika la robot na mokilo azate soki kutu robot roulage à boulevard azo bela bazui ba longole bazui ba changer ba pièce bon la robot roulage ezui panne robot soki robot zo panne et kufi ba changer pièce et bon yo mutu o zaka na misuni ya pamba ozo boma muninga na yo po yo pe ane mususu yo po kufa na ozo monte ko sa elote masumu pamba li felo pour rien toko yela bato ya ba obokela baninga mbasu ebele pe to yebi bango bato bobokela ka wana déjà batanga ba komona bango epa na biso to yebi bango bien ezana kiri moko boyo salama pona ba biloko wana ba mbasu ba nini bo makasi na ba biloko wana nzamba ligolo pa mona bino biso te nzambe kana mona bino to la posa ba artiste comédie ba sala to la posa o vandi pe botali mo vidéo seki o vandi pe botali mo sobo seki o vandi pe mo kana mo botali pe mo buibu seki mais to bozo ngabo si sa ba icon wana nyoso wana poto tikala banani hein yebsa biso à part ba so ba vidéo loin wana les artistes ni rotiko ma abuko ma pandio seki ti ola na mabele mama bidi wana na to bolinga bo vidéo bango to tikala banani bano zu ba artiste mo na braza kuna comédie za raté bozo wapi na Luanda na Angola kutu musicien za raté bozo wapi tozo na richesse biso mo tozo to fanaka o to baka o politique bazo ba congolais bazo linga ba luka ba boma ba congolais biso na biso tozo bomana tozo wela ba kuive ba lo bongo tandis que biso moko na ndenge artistique vie de notre roi cuivre c'est ce bazar roi cuivre c'est ça le roi cuivre azal roi richesse mboka parce que tango yo pe comédien ozo lingo boma ozo cuivre wana o boma ngo yibango oli muisango ozo mona perte ozo sala donc yo na ba rwandais na bato ba boma na est égal à 1 bokokani bozane mo wa famille alors botika ko tant bovana ka mambele kana est bolo ba reno ba congolais bona boy to lingani te yo poza na kati yo mtozo lingo silisa ba comédien na ba poison na ba AVC na ba mbasu oza na kati ona kati ba biso mo tozo bomana biso na biso tozo bomana tozo sila na pamba to changer mentalité to changer comportement eza mabe comportement bobuaka ya malamu to tika nango ndenge redi wenga zolo baboy zwota ya moi bien salela ya mabe buaka changer à ta prix kota l'émission oyo ya moto lo bakabo s'abonner parce que ma moise belé o boyeba ma benioso ezoleka donc to changer comportement ya moto lo ba to s'abonner na chaîne Kin France Télévision beaucoup ba émission le roi ba chip la vérité avec Gemoro le boss Yannick Wenge beaucoup ba émission le roi ba micro ya peuple beaucoup de le roi ba analyse plus vérité auto ça il a bino yo ba émission bien
bon bon s'abonner, bon partager, bon commenter, à tout ça la biso bien. La personne mbote na yemoko aller à bière. Moto zola tsa Congo mobimba. La personne mbote na Nasi Port Liverpool, madame Nasi Port Liverpool depuis Los Angeles. Bambote na wala maman riete bosonga na peso bambote. Dernier moment na ngisa kaka. Na roya melabino artiste o ya zana o ba otobokele poison. O poison na euto sila. Kalaté to sa na émission. Ce peut te retanga comme moto abokela ke poison, te retanga ngo. Parce que trop c'est trop. Parce que trop c'est trop. Ma poisson sur le gars trop n'a pas artiste et comédien. Et comme le roi Langouba. Et comme le roi Miliki. Donc poisson comme le roi Ozo mais la sucre, sucre, nati, il y a rouge, ce qu'on a poisson à Bakissi. De comme le roi Miliki. Le roi Mungwa. Non pas mina meke non est-ce que poisson zaneni na bois qu'elle na salebo. Bah retour Robert Tarabino un jour. On a battu temple bino beaucoup tarana place beaucoup tarana bah retour Robert Tarabino. Tant besoin de sili ça va richesse. Il y a mort na biso na ba terme comédien bah artiste et comédien. Merci beaucoup. Tous abonnés, tout le monde il y a analyse plus vérité. Ngayo Redi Wengel animateur de l'X, présentateur Nabino, journaliste Nabino, tous salara musala bien. Voilà. Aux appels à libanga, n'a pas fini à biso dans commentaire, ben rabiso. Au comme libiso dans moi WhatsApp et ça la moi bien non Redi Wengel ou bien Yemoro le boss à boire rayo, to biso to boire rayo en tout cas au sala biso bien. Hein? Mais bah encourage Nabino pe et ça la rabiso bien tant au beau commentaire et ça la rabiso bien tant au partage à rapper et ça la rabiso tellement bien. Voilà, tout à la prochaine même chaîne qu'une France Télévision, le chaîne Morotigi ba musika makas na nengo saranate. Tous les gars. Aux a besoin de film à bien, autant la émission à bien, King France Télévision, les marins, chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Par le sort de Baminte, pour salander ma cam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boloka masolo puis la politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne de mon stationnement de ça la même émission très bien. Yannick Wenge King France Télévision, les marins, salander ma cam.